Bonjour la Chine, bonjour Bana membre, bonjour ba maman autorité, bonjour Karine Mokondi la baronne, bonjour maman Anna Mokondi de London City, bonjour maman Norvège, bonjour Aimé la Dona Mwana Nantes, bonjour Suzama ba Mwana Nantes, bonjour maman Mylène Monde na Suède. Ba bonjour na bino nyonso, bonjour maman Yvette Matondo de Belgique, bonjour maman Belgique 4. Bonjour Maman la Diva Ladi. Bonjour Maman Carla Luzolo. Bonjour Maman PWK. Bonjour Nabino Nyonso ba on atangi ba kombo te. Bonjour Maman Aurélie Bob. Mbote na yo Maman. Bonjour Maman Scolastique Infini AZ. Bambote na bino nyonso ba on apesi na tangi ba komo na bango te bolimbisa prochaine vidéo na kotanga ba kombo na bino eza bongo toza famille foko de temps en temps kopesa ka ba kombo ya bato elobamaka bayokaka na émission ke batangi bapesi nga mbote na mère fashion de Nantes officielle bambote na bino nyonso la Chine bobima napesi pe bambote na bapapa ya la Chine bobima napesi papa Irlande bambote ebele papa mikolo nazoyoka yo te papa nakomelaki yo message mais orépondaki nga te papa Irlande. Bonjour papa Charlie de Lille, bonjour papa comité de Hollande, bonjour papa Xbox, bonjour papa Xbase. Bambote na yo ebele. Voilà la Chine populaire. Ya Karine Mokondi la baronne. Et la Chine, niveau, boyoka niveau mindele bazolobela kombo a Karine. Niveau mindele bazolobela kombo a Karine la Chine. Eza ya koyinda acoustique eningisi mabele ya Europe. Eningisi. Ba orage salami na Europe pour na acoustique na confinement ya Karine Mokondi la baronne. Boyoka na tiela bino mwa muke. Boyoka ndenge mundela azo décortiquer détail par détail. Devient l'artiste championne de la période de confinement. En moins d'un mois, elle a sorti 2 opus qui ont fracassé l'internet. Karine Mokonzi a fait 150 000 vues en 3 jours avec son titre Confinement et 100 000 vues en 48 heures seulement avec sa vidéo acoustique. Bravo la baronne mondiale. Avec moins d'une année de carrière, ceci est plus qu'un exploit, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie musicale congolaise. Pour ses petits adversaires, Mokonzi devient l'artiste championne de la période de confinement. En moins d'un mois, elle a sorti 2 opus qui ont fracassé l'internet. Karine Mokonzi a fait 150 000 vues en 3 jours avec son titre Confinement et 100 000 vues en 48 heures seulement avec sa vidéo acoustique. Bravo la baronne mondiale. Pour une chanteuse avec moins d'une année de carrière, ceci est plus qu'un exploit, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'industrie musicale congolaise. Ses petits adversaires se contentent d'être connus par des enfants ou des personnes de basse classe d'autres pays. Karine Mokonzi est la seule personnalité culturelle congolaise connue par la classe haute congolaise. Et ben oui, quand ses petits adversaires se contentent d'être connus par des enfants ou des personnes de basse classe d'autres pays, Karine Mokonzi est connue par la classe politique la plus haute de la RDC. La classe religieuse la plus haute de la RDC. J'aimerais dire une chose importante. Ce qui m'a surpris, Mika, c'est que quand j'ai prié, Dieu me disait, tu vas bénéficier d'un grand soutien, mais ça sera un soutien de personnes que tu n'attendais pas. Et moi, je me demandais c'est qui. Et je vais te surprendre, mais il a eu, attends, est-ce que tu peux me citer quelques noms, s'il te plaît? Oui, c'est ta soirée, papa, c'est ta soirée, tu peux citer. Merci. Comme je passe rarement à la télé, je pense que je ne passerai pas après. J'aimerais profiter pour évacuer. Vas-y, c'est ta soirée, on écoute. J'ai vu Karine Mokonzi, en plus. Mais c'était incroyable. La classe musicale la plus haute de la RDC. Vraiment un phénomène de l'histoire culturelle de la RDC. Personne avant elle n'a été aussi influente. Oui,
Karine Mokonzi est la plus grande star de la RDC de toute son histoire culturelle. Et quand Karine Mokonzi est connue hors de la RDC, c'est aussi par la classe la plus haute. Big up, fire, boom, boom, fire. À Karine Mokonzi, c'est juste un big up de la part de DJ Rafat. Son dernier. La Chine boyoki déjà mundele azobetela Karine Mokonzi bravo azobetela ye bravo azobetela ye maboko azo félicité ye azo encouragé ye boyoka niveau balobi que jamais vu na ba musique na ba musique que muto ayemba te asala mouvement te na moins de une année azosala ba makambo ya bikamwisi et puis bozolinga komona succès wana te bozolinga bo étouffer succès wana non mundela reconnaître la Chine bana mamba mama autorité mundela reconnaître succès ya Karine mundela reconnaître bokasité ya Karine mundela reconnaître musala Karine azosala moins de une année abimisi 5 chansons 5 nzembo c'est pas donné à tout le monde même alobi même ba musicien amona nanto alobi jamais vu même ba grand musicien jamais vu pona Karine ezali bikamu ici la Chine bomoni niveau. Et deuxième chose, la Chine, pasteur Moïse Mbiye, boyoka, asali prière na ye. Na kati ya prière na ye bazolo belaye ke mutu moko azo ko soutenir yo. Boyoka. Azo sala prière na ye, pasteur Moïse Mbiye. Moto aliloba ya nzambe, balobi ya nzambe. Na kati ya ba prière na elongi au fait Karine abimi na prière na ye nzamba alakisi ke okosatande te ke mutu moko meme otiaka ye kate ye nde mutu azobundela bitumba bomona niveau pasteur Moïse Mbiye atangi kombo ya Karine bato bino bobunisa Karine boza vraiment ya satanique Karine oza ya nzambe continue musala na yo na vie bakala ezalaka bapasi ezalaka mutoki na yo ekosala yo lifuta na suka okozwa lifuta Karine na la Chine na yo na bana mambo na yo na bamama autorité okozwa lifuta epi bapaster nyonso basutenaka yo bapaster nyonso basalaka prière mpo na yo bapaster bamonaka ndenge babundisaka yo bitumba bato ya misala mabe bapaster basi bamonake babundisaka yo bitumba continue musala na yo zalaka motema polele ndenge oza nango vraiment ngai pe côté ya mère fashion bravo ngai napesa yo bravo te pourquoi mundele mutu asala makambo a félicité yo bongo ngai na félicité yo te non so na félicité yo te mwana nga wana ekomi kimotema mabe ma fille adoptive bravo oza penza ya nzambe ya solo penza na ndimi Karine pasteur Moïse botala soki banani yango pasteur Moïse Mbiye akoleka na live na wana eza en pleine live azoloba kombo ya Karine botangela nga banani bozolo baka ebele botangela bolakisa image ya pasteur Moïse Mbiye soka tangi kombo ya nani bozoka la baronne Karine Mokonzi asatandaki te ke Karine Mokonzi akobundela ye bitumba bomoni yango bomoni ndenge Karine aza na lupemba bomoni niveau Karine aza nango pardon la Chine on est dans les bons biso to tomba nde nesika succès même toyoki même tomoni même non to tombola nde succès à Karine
totombola succès à Karine la Chine makambo eza totombola succès à Karine. Pasteur Moïse Mbiye, merci ndengo reconnaître que Karine asalaki yo soutien ebele baza ingrate. Karine asalela bango musala soutenir bango azwa barando ayebi na songe na makolo te me basenga ye merci te ba reconnaître ye te. Pasteur Moïse Mbiye, merci nzambe na wana ya Mbiye ezala toujours bendele ozwa toujours bato ebele na église baloboza boye nzambe muta ko juge yo nga mutu amokina ko juge yo te. Ezala mama abota yo ezala papa abota yo ezala baleki ezala bayaya le seul tribunal ezalaka na nzambe. Bao bajujaka Karine bazali ya nzambe te. Nzambe ne muta okata jugement wana. Voilà la Chine na faire comprendre bino na faire na yokisi bino na lakisi bino nde ba preuve na yokisi bino ba preuve ke ndenge mundele azo féliciter Karine ndenge pasteur Moïse Mbiye azo féliciter Karine. Bongo bino banani botosa Karine te bokotosa mais bozotosa na kunzo. Voilà acoustique nde makambo confinement nde esukisi acoustique nde kangi matoi na minoko na misu bakomi aveugle acoustique. Voilà la Chine. À plus tard. Bisous. Ciao. C'est Mère Fashion de Nantes officiel. Bye.